soki Ferregola a décidé lelo atia pause na musique fallait kozala susu na plaire na musique te fallait disparaître na musique congolaise parce que lelo Ferregola nazo diriger musique absence à Ferregola na Kinshasa mais présence nous a remarqué na retour à Fali ba waro ba obele la feri likamba ko kamwa bien bien ouais en plein de Bruxelles Trésor Pembele Gonzamboka Chumbombo le grand esprit Guima Lobamba c'est mauvais ouais autant mon option à Bruxelles en famille en plus toujours un millionnaire la business au Bambisi des années donc avec choc. Oh bébé, biso do yaka na biso do yaka zo ba vélo. To do yaka zo ba vélo. Regardez la joie de est-ce que Chacha akoloba baoloba ne ozala tant batu babi gaulois il fallait répondre te abi bembena yo ba gaulois ba somba bilamba wana oh ya ça la publicité pas plus ba gaulois nyonso yo ba somba bilamba plus na minute ba somba sunte tala esa bino bana na mitwe sala ba bien te shisha banganga bakisi ba uti na ba famille moko ya bas étage ils n'ont pas la bonne mœurs tala cherche réaction na yi tala ba commentaire na image wana ba gola ba bito obeta yo cherche pena ko luka problème ba golwa ya za kishasa cherche ba golwa ne ba sala yo tuna ngai ba golwa na beto bisolo alors ma wario na pota manani golwa Natuna, je ne sais pas. Bino, n'habitez pas ni Bosagitaka quand il s'agit de Ferregola. Je ne sais pas pourquoi vous vous agitez, vous partez dans tous les sens quand il s'agit de Ferregola. Bino Bolobaraka, Bino Bozaraba champion, numéro 1 et tout ça et tout ça. Mais quand il s'agit de Ferregola, vous êtes là à faire des vidéos, vous ne faites que parler de lui et tout ça. Vous cherchez à rabaisser, à minimiser et tout et tout et tout et tout. Vous savez exactement de quoi je suis en train de parler. Bino mauti kobeta na stade de France awa na visite Rwanda bobeti na visite Rwanda awa boti kobeta na visite Rwanda te boti ba video totalaki totala biso tala na biso kala na musika to monika to défilé a to moni beti na visite Rwanda OK bobeti na visite Rwanda bo matisi yango likolo bako sona na video mi image tout ça bako yeba tout ça bino mo kaka agitation. On vous a rien posé comme question, on n'a rien demandé, on n'a fait aucune vidéo sur ça. Vidéo, tout ça, on a vidéo et tout ça. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Bobeti na visite Rwanda, c'est bon. Bino banzambete, bobeti na visite Rwanda, to moni, exactement no ba image zalit. Bobeti na visite Rwanda, to moni yango. Ok, c'est bon. Skobiso, Ferregola babengisi na match amical. Bino zaki quoi? Zaki ni Ligue des Champions. Oh, victoire Ligue des Champions. Je ne sais même pas c'était à quelle occasion. En tout cas, bon, il a habité. Ils ont une occasion nini. Mais je crois que ça, si je me trompe, à moins que je me trompe. Mais là, je crois à la victoire Ligue des Champions à Paris, il y a visite Rwanda. Équipe à visite Rwanda, wana. Paris Saint-Germain. Équipe à la visite Rwanda. Bobeta Kikuna. La stade Sogi de France, Sogi nini. Bobeta Ki. Ok, d'accord. Je crois que c'était un grand événement, non? Un grand événement. À comparer au match amical de RDC Danemark, c'est peut-être pas pareil, hein, c'est pas pareil. En tout cas, on doit se le dire. Nous, c'est un match amical, la RDC qui prépare sa Coupe du Monde et tout ça. Ok, d'accord. Vous avez joué Navit Rwanda Awa, Ligue des Champions. Mais pourquoi vous êtes agité quand on a juste annoncé que Ferregola a en bêta? Moi, personnellement, je ne connais même pas le nom du stade. Il y a même pas combattre à ce stade en habité. Mais vous avez agité. Beaucoup qui dit ça, beaucoup ça la analyse. Pourquoi ben ici? Est-ce que tu as regardé quand tu as balinga café? Est-ce que tu as regardé des raisonnements bidons?
Bino so babengisa bino na match à kicker. Bongo bo comme ça match à kicker na Ligue des Champions. Bongo matsango wa tout ça. Mais tellement que ça concerne Anzapé là. Ah aussi ça bino pongi beaucoup là. Faire beaucoup là la terre. Succès na musique congolaise. Il qui comme ça la mosala bilanga na passe. Ça dit que Fira kosa de tongo lobango. Retour à Fira gola zaki triomphe na 2022. Ils ont exceptionnel les salimaté na musique congolaise. Ils ont un retour de gloire. Mais fallait kozonga lobby. Tokufina koseka. Ils ont koseka na koseka. Mais les colonango ba au taxi sous bagolo les colonango. Mais moi je me demande, c'est-à-dire que sans kotanga kombo ya faire gola togo bagoloa ba waro bazan activité te na internet, bazan actualité te. Donc ba waro ba kokakate absence ya kombo ya faire gola na makambo na bango. C'est-à-dire que makambo kombo ya faire les long des ko laisser fali. Na ba fanatique na musique. Ce qui fait la télé l'oppose na musique. Je vous assure, si j'ai golobela kozala susute, bakozanga eloko bakolobela. Parce que aozane so sala musique te, bakozanga siko eloko bakoloba. Parce que tant on fait la sala musique, il y a un débat de temps et koloba makambo faire. Mais ce qui fait la juste ko pause, atie pause, je vous assure ngana kosakati. Bato bile ba carrière na bango style bato bile ba ola lansala. Biso musu tozo ba chef d'entreprise. Sans makambo internet, tozali tozo vivre, tozo respirer, tozo la makambo bele besplay bele tozala. Eza ki biso tozo la faire. Tulinga ko laksa vie na biso ti. À part ko ya ko tshelo na biso so caméra téléphone, mais vie na biso privé to laksa rangote pour vous dire que faire gola za leader moi ko sakanati. Azan étoile moko non. Non, na mono nanga bato bazana betoile, mais ya faire leki. Na mono nanga bato ba réussir na vie, mais ya faire leki. Na mono nanga bato ba lobela na vie, mais ya faire leki. Donc sans combo ya faire gola, internet et réseaux sociaux, communauté congolaise, ils en pleine souffrance, ils en a difficulté à makambo ibili. Et lelo motati vérité na kati ya makambo ya communauté congolaise a faire. C'est-à-dire que Fergola Souka a décidé lelo à punir Moutou, à punir artiste Moko, en tant que Kakumbonaï, et qu'on soit sujet à l'obikata Mabena Moutouana. Je vous assure que Moutouana Kokoman en plaire Moura au Sakanati. Botala ki boyambi fali, Firazani na Congo, Tazani na Bruxelles, à préparer à prester les lomo Kolo à Léon Paragobeta. Mexico yo. Ba waru ba yoki motema pasi tiba kino finge bemba ba golo e bemba firi firi gola ko beta concernant match amical bango bazoya ko commenter lisusu kono firi gola donc à ça la revue du rideau et ça les manon notre musique. Oui c'est vrai ça les manon na musique était parce que match wana za match RDC nda sengité eza programme ya FIFA nde a disponibilisé stade wana, FIFA nda pesi subvention pour na makambo événement mukolo wana nyonso. Et puis Fergola za premier artiste congolais ou abeta deva président ya FIFA, président ya CAF na président ya République ezala Fergola. Na ville na Kinshasa na mois de septembre. Na octobre plutôt. Président FIFA yaka sous invitation au président de la République, Didier Boudiba bengi Ferry. Balina ba bloqué Ferry ayate. Mais Didier Boudiba a eu téléphone. Mon frère, comment fait-il bâtir un programme yondo ko prester devant président de FIFA na CAF? Mais babi yo boy ko ya ezani na oh ministre babi ngangate na yo ki pete na za information te na ko boya ba mboka te parce que na za mboka na sur les chaînes na Kinshasa na za voyage te. Et soki babinga kinga soki invitation yake na ngaki na ya na ko boya jamais ko ya ko honori. Faire gola lobela bengo na bosolo na politique. Alors ndi fera zonga ki ko beta. Ozomona ki maka mo fera sala ka pona République démocratique ya Sarango na motema moko. Nazonga moi sima muki. Fallait tikala jamais ko sangana ba mission congolais ba yimba ba nzembo patriotique ba yimba.
eza tango ya ba makambo seni fallait atikala koyemba makambo moko ezaka makambo ni même makambo ya Léopard si je me trompe pas tango ya minute Serge Konde otokendaka chan otozwaka chan otokendaka chan dernier chan tobetaka otokendaka soki na mboka nini awa tango mpe Frola Libenge ezalaki coach ezalaka fabrikasi ezalaka bagezi mawe te bainoso bi nde bayembaka ya te ya élection 2023 bafiri bazalaki barebo banani na tu bazalaki firi na tiaki vona ye même rebo déclinaki ayaki na concerné un stade de martyr te me firgola andimaki asangana na bango bayemba nzembo mpona seni bozomona ke fallait azala na babiloko patriotique te soki vraiment fallait azalaki patriote tolonga tomona nzembo asali Léopard tomoni nzembo asali Léopard te tomona mpe nzembo asali bato ya est te mikolo oyo kobanda 2023 ti lelo asaleli bato ya est nzembo te soki aza réellement bobi aza patriote koleka bamise tu tolingaki tomonaki patriotisme na ye na bamoma oyo Efirigola azwi invitation ya l'état congolais po akende kopesa coup de pouce na Léopard ndenge baza koprépare coupe du monde bapesi Efirigola invitation akende babengisi nde kobengisa feri aya akutana na Léopard ayemba na bango basangisa na makanisi parce que Efirigola aza fanatique ya football alobango na 2018 le rêve na ye eza Léopard babeta na équipe ya Barcelone pe rêve na ye se réalisa 4 ans après 5 ans après alobango na 2018 mais en 2024 tomona match ya Léopard na Kinshasa alors que c'est quelqu'un qui aime son pays moto azaka très ouvert de pour makambo mboka mais bino siko bolamoka na ntongo bozokosele makambo Chacha yo nayebi te nakota wapi nakozulu tala mwana mwasi oyo mbuma nzuluki mutaza na ngebe komi ya kala yo pende oza bongo ozomikumisa ozofinga bagolwa yo liboma mwana mwasi lokolo kilo etula ozoke deja 40 ani mobali asika aza te oyo nyonso baza kaka ale goûter sila mashasha yo kofinga bagolwa te oza no nani yo TikTok yo saela kongo ya ndenge nini lelo yo komi olingo ya ndo to yo yo na sebso yo nde mwasi yo lingo tana bia mutu uda banda kufinga biso mbasu chez les parents nani jari makodia mbasu chez les parents mupende nduta asilama na elinga mana mutakale sambo ndiyo kutulemba bapa toujours netambula kopo sala kungo yasiko pa na biso bagolwa silama vela ngapa bicho kumule kinga zo benga ngai nene yo moni Chacha te Chacha maniuka keba Pada Daniel Bumba yo lobaki to bima to akobula to bimi to ekobula bana moto ba respecter parole na yo metala sikoyo ba moto yango evandi bakila komema basate siko to komema nani ata bino moko ba moto bango yo bavandi ta ata mutu moko tazana kilia na maboko mutu moko tazana kilia bakilia bazate babimi na bango te me yo lobi bana moto babima to bimi me mutazana kilia azate bana moto baza maboko pamba me to respecte to kotambola to kotumba bakarbila ya pamba